Bonsoir, bonjour, selon l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est votre émission Canada Star présentée par Naomi Moussaï Air Force One. Exceptionnellement, aujourd'hui, je reçois pour vous Kelly Katenda Mapata, journaliste. Voilà. Mais avant tout, permettez-moi de saluer mon boss, Mama Betima Sengu, Papa Dav Moubama, caméraman Jean Bilongo. Voilà, je lui dis bonsoir. Bonsoir ma soeur, ça va? Ça va bien. Bonne santé. Santé toujours en Nengoza au monde. Toujours santé ça Nenge Batbaotala. Donc côté santé ça va. Parce que nous migo na yimune na Paris mais na kino na dimine po pantalon tout na meka na poto. Ils kanganga mais niveau na komola tellement ba sentir donc santé ça va. Voilà, toko iba parcours na yo. Parcours na Kelly Katenda moi na papa na maman na utana ndako na éducation papa na maman, nous avons une éducation de base. Et nataki bancheki nanga diplômé na kemo ifasik. Et puis na kende canal Futur télévision et sika to bandana boss patron na yo Betima Sengo oya biso. Et puis na boss no sur papa Daf Mubama biso benga oncle Mbuta Mubama na baja bilongo donc bato bébé to na bango. Donc canal Futur télévision na yo longa wana na longa ki pété po za na kunanga nezo cop mo na Monzondo TV rapidement. Après, nous avons des Afrique, nous avons na pote et puis voilà. Voilà, en bref, l'histoire est moulaï, mais on a des histoires en bref. Voilà, arrivé dans la Kin, c'est dit à quoi? Alors, arrivé dans la Kinshasa, nous avons uniquement pour la soirée 10e anniversaire à Lingala Facile. Où il y a 10 ans, alors nous avons invité par l'honorable Zachary Bababaswe. On a agrémenté, on a animé mon soirée, le 10e anniversaire et Lingala Facile. On a animé, boulé le Kitoko, Moussa Sami Kitoko. Et tout d'abord, je tiens à remercier aussi l'honorable Zachary Babas. On a boulé, a boulé, c'est-à-dire, a ben sangana ma boula ginga, a ben sangana ya pour na sala musala oyo. Moussa qui maintenant bien, ndenge esengela iko. Voilà, les journalistes basé belé, na poto kuna bosé belé, na Congo tosé belé. Mais pourquoi kayo? Parce que l'homme est comme ça, question oyo, et zozong, nire bo sepelité. Tout sepelité na ndeni. Question zozong a trop. De muso yaki yo nangana tunate. So yo nde zakara bengaki, nangana tunate. Nangana lo ba oui ba bengaki yo keno sa musana yo. Nangana tuna zakarite, zakari po nini ser nangai. Et aux unités, nous avons tout noté pour nous aussi Betima Sengo aux unités. Mais qu'est-ce que nous ni nous soit battu, nous soit yo. Il faut soigner jamais soigner. Comprenez pour nous besoin c'est belé. Bon yo linga est-ce que bazo ba misu sur unités. Bazo tendeni. Neni question na pour question na mon ngo ya faux question. Ba tout bazo tout na ba question na. Ba je bazo ke belé na poto mais neni ka yo. Mon nire bo sepelité ke zalanga. To sepé na biso to nito ye bande. So azio bwana ba cop. Te azio nga po chance nanga. Na bota mana mama chance, père a pesanga chance, il a chance nanga ndi. Vous comprenez? Et maman chance mama lupemba asala kana tango nzamba lola e asala kana ngonga na tango na e alongolaka bwimbengo alongolaka soni nzamba lola e asalaka nangonga na tango na ye. Donc voilà, donc nzamba sala nangonga na ye eza ngonga nanga na 2018 tananga nzamba sala na tananga obike oncle Mbuta oncle papa Dav Mubama na osenga na openda partout na yembi nzembe ko katango kutute et puis tsango bena ne bandeli na ba générique wana po nzamba longola penda soni Moïse Mbiye alongolaka soni na ko matea voix pesa cassé na soirée wana nzamba lola e asalaka nangonga na tango na yi vous comprenez donc nzamba sai na ngonga na ngai nzamba pamboli na tana ngai zakara poni ngai atiki ba jose bisusu na yebite ba misusu ba yibi mo boulot mkie mais ngane bazunga na tango na ngako. Voilà, longola soni asalaka na ngonga na tango na yi. Voilà, différence ni toko yeba entre ba journaliste ya Congo na ya poto. Différence na ngote to ndenge moko. To ndenge moko différence ça te hein. To ndenge moko ba tuto bande et puis nga kuto nga chose za poto. Po ina mona onire boko bunga ke na onde na banda na poto na linga penda te
donc on a journaliste ya Kinshasa ya Congo et puis na mona poto te ngana mona kin na koli na kin na tanga na kin na ba télévision na Kinshasa na banda boulot na Kinshasa premier $100 ya cop ya vie nanga ke mbal bosuna ki de cop mo na $100 cop a pas ba mbonga parler mais cop ya ngamo ki na sala cop na $100 ya boulot o na banda boulot na Kinshasa nzama pa mbolinga sunga ninga ko sunga musala ngo pe miminga pe poto nzama pa mbolinga ninga ko pambola donc makambo to l'équipe na kitoko quoi donc différence des alités bagence ya poto to ya Kinshasa bango so ba ndenge mo. Voilà. Toka il paraît que comme combattant na poto. Ok bien, il faut s'informer bien. On a informé. Il faut informer bien. Ba combattant ba boy héritier abeta mais yo côté l'héritier. A comprend qui autonome. Wana ce qu'on a comme combattant, c'est que na anti combattant. Non na comme combattant na poto bimise lo mo boyero ma be makasi do faut rectifier. Donc ngai nazaki ko soutenir héritier. Na soutenir ka héritier te batu mais musicien nyonso. O bayaka na poto ba mécanisme ko beta nazaka visa à Russie pour na concert à faire rigolo na Russie. Donc ba combattant c'est nos frères. Ba combattant ba frère na biso. Makambu basala na poto wana babundaka pour na mboka na biso. Mais tant mususu ba memela onne mabe. Na ko finga ba insulte alors ba combattant eza combat eza makambo senga mayele. Ba misu ba finga ka mais to yebika ke na makambo nyonso mbuma mabe ezanga te même l'église ndo kezalaka donc ceux ba combattant be moko baza mabe o ba yebi procédure bien te bazali y a pas de problème mais c'est nos frères o bazali ko bundela combattant ezali yo ngai batu nyonso tout toza ba combattant ça veut dire que on se bat pour notre pays seulement c'est tout. Voilà, tout le monde a que ça que mission où ira akufi. Donc mission où ira akufi to ka basangwana ezaki pona ka succès auto ndeni na simawera makambo betima sengo mutalobi na o boskizinga na tanga ko mona trop na ba souvenir ebele tellement na ye donc nayebi ke eza mamolu ka succès te mais ezaki poisson d'avril congolais ngane moi mayele pe mingi te ndazo yebisa batu ke we ranso na kufi lelo le 1er avril mais muto ko comprendre te olinga ba bisa bino ndenge ni na ba we ranso na kufi le 1er avril lelo le 1er avril ba benga na Kinshasa we ranso akufi tout ça le 1er avril na beta c'était na combat le 1er avril mais mutuka pa timba a comprendre ko batu bisu maile suka et a maile miki na mona ba journaliste moko boy batinda batu ba finga ngai ba finga na poto mais na benga adete ya kimpui adete ndenge nini moi makambo ndenge ni adete yi bakiango ayebi ngo très bien na benga adete directeur artistique ya Weranson vient ndenge ni sola makambo na pona mon internet ne ba mo finga po yo yebi genre de tambusa kiango via sokola maboko atikela nga charge batu ba finga alors que les poisson d'avril oyo ayebi que na sala poisson d'avril donc so na sala ke lo na simba ke poisson d'avril na beta zito mona ngoti star mo américain ba bi o akufi tout un lobby bona ba info zena poisson d'avril donc poisson d'avril et la poisson d'avril voilà attends que président ya donc fondateur ya site wala na site na awa Congo puissance c'est des fois Congo puissance na minute na moteur sanate pour bomona batina tina la tigre mikolo momi oyo nezo kino sukula kina kisasa journaliste mo ba pembe propre soin au senti que asokola trop netinga a propre tina wa ba gros bisou ne kala mingi ta bana bina makambo. Voilà bino ba patron ya ba site bo bebisa penza monde ya media bozo sona bino ba visuela fa bugaza lo bata ba koni fuati boza koni kiamo boye koni crédiment boye atanga na ye kutute akina na pas même ina boketa komone na ifasik 0 siko bozo ponate poani te za kutu mama ponate mais moni ngai na ponaka na ponaka pe na ponaka te parce que moni lelo bula lelo faut pas ka iso senga ka te fo mutaka ne chiki eloko esenga moko na bula senga éducation kaka ya ba parents ka soko zwa esenga no classe te bolo oyo eza l'art de parler façon ozolobela mais ma miso so basala théâtre ba miso ba na internet baza bena ba vrai batama boke o ba ko sala bena maboke grand théâtre pe to seka na ba nako pa seksa biso déjà banani wana ba kasi yo zo benga banani yo bengi ba parce que baza ba kombo na bango batanga elo na kombo na honte ba journaliste te mais quand il faut tanga ba kombo bele mulongo za mulesi na bandi ko tanga wa lelo te mais ba basala boulot bien bazali ba master nanga neti ba Frank Stema et Disuka ya master nanga yi
master na ngai ko na obete bina tolo yoza na mwana nchiki bimisa mwana nchiki na bino ngona biso ko master na nga oto yini na Kinshasa vana ke Poto master je donc bato sa boulot bien bazali yo pe osanga boulot no bien ozo sa pe na site monene ya patron na biso papa Dav Mubama nazo mona zo bien cadré par ba vieux ba cadra biso neti ba Jean Bilongo o tsoko sala bêtise te ya lelo musala o efutaka musala so sala mo bien so ko linyango nala ba témoignage ba petit nanga baza awa ba biso ke lelo to laliti ye petit nanga o a expliquer yo pourquoi na la quitté parce que to linga ki boulot naza bosser faut linga ne musala po koma bien misu ba lokoso nzala na ntro les gens sont bons nzala liboso olingi no mbongo olingi basket olingi jean molingi bouloté ngato nazo kemba na canal fitting na foot espace ba $50 par semaine zo mona na otambola banda delvo kuna na kiti kuna na obeta bandal na bimba bandal makona koti delvo na mati pona ma canal fitting na pigeon chaussure comme poussière pour la émission c'est-à-dire série wana na eba yi parfaite série wana na eba ki jina disquarité na eba ki chemise desigual net on a lati na eba yongote mais lelo na mona ton encore non c'est pe la nati fait desigual pour na kembaki à un moment donné fait futa boule fait futa mais ce que batu musuba zo ya balimba bonga lelo e TV lelo olingo na car o TV lelo ki mikili non kemba nanu faut so kembi a poursuivre yo lingi vi mbala mo neti yo boye oye boye kolinga ka ti mbala mo ko maloko beti masengu te akembaki pa koma beti masengu asufraki atambola imakolo wana yo fani na ndako na yo donc faut kemba do ba joso ba zoya na buzo ba internet baza ba o ba lingi vi pété ba lingi ba vi ba kuti ma vité témoignage nangeza na beteloti na kemba sapato poussière na komi na plateau ja bilongo ozo filmer biso na opangusa sapato muto kila toka de odore za raté série wana ozongo wapi mbongo soma deo ya parfait on soma wapi ya olia ou des athées au vide miso beti sous makolo mwana mama siko lelo na otima nord na ngabo na separateur na matière France te nzambo zo pambola na tangu na ye na kosi maele na kosi te ya mama temps donc zo temps kemba na boulot ko déranger ka patron na yo tout le temps te patron pe sangala patron sangala boye on est que émission transport za te pour so futa so transporter to futa ba transport biso moko o futa pe espace yo moko mwana mama parce que bino boli internet boye boye ça va patron ba site mbamo futa ka 200 yo 200 OK mité ngana kemba pona yote yo pe kemba na nous ya parcours à vie hein et ça parcours à vie faut kemba voilà. Voilà, tokoyeba okotangira biso 5 meilleurs journalistes donc obosa musana on a droiture ba koni foatité obosa ngo pena ligne nango na ba norme nango base belé so na tanga 5 ba mamuke base belé oh mais 5 kara ta na ba na tanga misu pe bota polémique mais ngape na ndenga bien na otanga nga o déranger ngate ba gens bien na obosa na nté faut on a fier na ye parce que hier na vous fier ne libela na dibela betima sengu des fois tu na fier ne pour ne bi boulot ne tanga bandaka oyemba ba mama mo boye maman na biso pasteur wana bosanié voilà donc na suma sana Frank Stema je suis très fier de lui parce qu'on se connaît depuis longtemps on a fait la télévision ensemble avec lui je suis fier ngana Ika de Yong ana Belgique au IBT nana master vient na biso c'est ça nga di clebo donc ba journaliste bien pena bazali o ba sa pena musala bien nanu bazana voilà to comme na suka mot de la fin mot de la fin nga ezaka un grand merci nanu na honorable Zakari Baba so nga ponaki nga na uta Paris na ya et ça les bien mais mingi ba comme na zuwa na nenga poto zuwa ka ke ndenge ni kelika tenda ba ponaki alors nzamba sala makam na tangu na ye asali makam na ngonga na ye ngana ya Kinshasa na un événement munene boye na ye neti moi cité na Kindumba na Kinshasa tambola ka lukaka député olingo pete yi député na momini na parler donc si bozo ya bolé ça temps bofa na mikili kota malili li hamburger ke McDo quick mela olia ka Kinshasa so lekisa temps bolé député au bala yo donc on lekisa temps pour rien et puis na jomo ozo ka Kinshasa so ko créer ba base o même na ba seke ba momi pour so succès mais ole kisabenda temps kin eza kin na bana kin ngala mona kin na muta kin na ebi idéologie na kin pona banda na TV na kin koleka ba journaliste tout bana mikeli nanu tikana milobela nzamba loba na bible soki bobo betelanga maboko
mabange koyemba nga nesengo pe koganga tika nga mona migangela poso bolingo gangela nga tena migangela. Je dis un gros bisou à Tina, elle est tellement charmante quoi. Voilà, question moyeninga so na tunyote na ulam kana 3 heures na ulukamta ya robetele li solo oza marié. Onye ko sila nga na butu yo répondre nga. Et que c'est le mon maman. Mon maman. Yo répondre nga kara. Na sala nga mo jar, na bo netka répondre, na sala mo jar, na bo répondre, na sala mo jar. Répondre tende ni. Sala nga net mo jar que la bo répondre, c'est que makambo ezali na bo répondre question wana. Mais que liga tenda azapenda et bien ça me moins sérieux question ya. Répondre nga ko papa. Azate. Te parce que prêtre ndango tanga prêtre. Ayebi basoni na solango. Voilà. Il n'a pas dit que gros bisous na Flavia Mundala. Maman na ba liki yango la katenda. Maman konzi lo sako, meilleur respect. Vous comprenez? Flavia Mundala, gros bisous à toi. Et à la mère suprême. Vous comprenez? Et c'est qu'à peine donc à la suzerain maximum. Donc Flavia Mundala, gros bisous à toi. Mère ba liki na ba brewen. Mère na bango donc mbota trop quoi. Gros bisous à ye. Nebi watalanga ba pété belé ya soda pe na poto donc na pesi mbota trop da au melara donc manager en plus ça peut manager en plus yem da coach rien ta gérant relation na ba journaliste mususu ezaka non kitoko ba chance tout kitoko mais sauf que ba PD te nous sommes na PD jomo bo PD simbati petit na PD nani mo ba ze belé te ko tanga ba PD ba trop na PD pe na PD ya tona ngala joti. Est-ce que tu as dit 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 donc voilà. Voilà, relation on a Ken Piana. Tu as une relation surtout un jour na Victoire Mbote. Tu as une relation Karine Mokonzi. Relation. Karine Mokonzi, c'est une petite sœur on a remarqué na banga ki la musika. Mais niveau Karine Mokonzi na mona respecter nga na mboko oyo. Na yaki nazani na soirée 10e na soirée linga la facile. Na yako banga na bi keba picho yo ya koza mal poli nde na nomoni na musika. Mais la fille moko na moni respect na yi. Na comprendre que na système de jeunes ali la balar na ye mais niveau na respecter nga. Nga na lobela respect ya pesinga na petite sœur on a Karine Mokonzi donc respect penda. Na moni penda respecter nga penda en tant que vieux na yi. Que vieux gentil, tout à l'heure bengainga to kelene na restaurant mon bon marché wana après la émission na okende aza pena respect tout rendez bien voilà quelques dédicaces ba dédicace na personne yo moko le kinanga nazo se faire autre nzamo opambola yo mais kemba nano koluka vimba ngote kemba nano to kemba déjà to kemba combien de fois oh non bien te yo kemba na santé bien biso kemba ito konda to kemba santé zate to kemba yo kemba ta maele baso kemba te fo kemba nanu kemba so kemi moni mukopena omona ke jumu le nanda ko bi anu poso tika musala ngo mujuko saka ide mo yelo ke na tika bulango nde juko bando pambama jumu saka ide mo yelo ka na tika musala ngo kemba trop mba monza mbako kulena yo mais fo kemba nanu po na kabelo chapeau na pesi mote na eden tsantsa les superviseurs autant la biso vient na biso Galaxy Mambo Masia na pesi mbinga na pesi mote na restaurant Galaxy chez Mambo Masia Jojo Ngonda Imen la taille avantageuse na pesi mote na bienvenue makanga la paix Vanessa Sisi MK Chico Saba Maman Salanga pena bo soutenir ngai Carles Litumba le bagos de Bruxelles mbota trop et puis na pesi moto na code mboka Masalanga na Suède binoto Masalanga tuna linga binoto Stomy Boy Akafulek
bébé Beloy mbota trop bino tout bato balinga keli katenda boza bana connecter Loris la congolaise malolo motema malamu petit sous mbota trop na Igor Patrick Igor notre princesse la princesse Patrick Igor mbota trop et puis sans soulever na biso zero mabia la mikolo sur la kitoko non lele mabe ve zero mabia la ba bisinga yo mikolo gaz nyama zero mabia la mukolo mukolo news de star na pesi vient so zero mabia la mbote wumela kaka wumela na yo baluka makama ba aussi bango moko chambilong papa fleur staff na mamba kin zabra lukusa et puis un grand merci à honorable Zakari Babaswe. Donc on est ensemble Lili la différence notre pâtissier mbota trop et puis j'aime beaucoup mes chéris donc voilà. Voilà, merci. To comme na souka ya émission na biso Canal des Stars, vous continuez toujours ko s'abonner na site na bino Canal Future News. Voilà, na pesi mbote nanga na boss nanga wazo sala ngande bomo nanga boye Dave Mubama na bébé na Jos Davlin na madame na Betty Masengu bambote na bino cameraman nangai Jean Bilongo bambote na yo Jean Bilongo papa va flair voilà. Na pesi mbote na papi Kukumu autrement dit mais c'est les livres hein, les dollars bivores Jolina et Kukumu Mama Madomu Jinga Ornella Moussaï Nicolas Diamond na moi la poto ya original mutu mo benaso lingo zoka obwaki ka ozumbongo mbala moko comme Papi Leroy carte illimitée formée la souka na opeso numéro na yi ozuka partout na bako filmer o tindeleka na WhatsApp Papi Leroy carte illimitée formée la souka soka tindelote benganga. Voilà, Papi Leroy carte illimitée formée Yasuka talaka yo na sentir déjà na sentir moi code banini et ça propre et ça bien. Voilà, famille Moussaï Mobimba bambote na pesi no bambote place sur bozali na poto na Afrique du Sud voilà. To comme na souka émission na nous continuer toujours ko s'abonner na Canal Future News. Voilà, ciao.